yango na tuni susu na émission na yo Matika Songo. Tango bato baloba na ba autorité au monde na ba discours na ba honnête toza pona peuple biso vraiment ba député en tout cas peuple asambwa yango sikonga na makambo épidémie na nde bato bapia mbongo te na yo comprendre que bato to bato pona peuple baza pona peuple te baza pona parler du peuple na mona ipe Richie Watanabe azomema pacho RFI confinement na noeza mazo meme Turquie ba on peut confirmer de continuer oboyika pacha kende confirmer de continuer Matika Songo boy pacho RFI kende confirmer vous mais alors donc Matika Songo Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Matika Songo Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Papa, confinement, un mètre, pardon. C'était la musique ya. Yo ko bata mate pa bi. Confinement et émission yo ko tika pa wena la sikola moni. Yo ko sa tika lo landa ko loko linge mission. Tika lo landa ko. Telema. Ya musique ya. ba bi bazo pesa ta ya po Matika Songo fanda te. Eto fandi to lia ndeni. Bonjour chers internautes, bonjour à toutes les personnes qui suivent cette émission de Matika Songo, un peu 4 DG, mon ami il aura toujours le premier. Dans cette émission aujourd'hui, on va parler de tout et mon invité, je pense que tout le monde le sait déjà, il est tellement connu, tellement connu, lui, il s'appelle déjà Sankara Dekunta. On a le barra mon oncle, mais une émission, tout ça qui ne veut à part, tout comme Nabulo na oncle. On va en parler de tout sauf rien. On a 4 sujets aujourd'hui. Torolobela Corona, Torolobela Wera, Torolobela Mécène, Appel de fonds. Et puis, Toroko tapena un peu ceux qui sont ko pesabi sur accord naïe, Koko tapema vie privée naïe, ko toucher vraiment les points sensibles à mécanisme kolobapé vérité. Parce que le Azastar, tout le monde a rabat Kardashian, Basaraba Vina Bango, ou Yakati. Vraiment, il y a privé, Babimsana Mishabatu, tout le monde a rabatté Belé, mais Bichona Congo, tu as moins un peu, et le Kouana Somtabia a étalé Vina et Boyemo Azobango, Bakabele Souti. On va le savoir nous tous aujourd'hui. On va en parler avec lui. Là, je dis big dédicace à celui qu'on appelle Picho Pacho Sotalikon en Norvège, sans oublier Merimbate, Didier Okamo de Birmingham, Grâce Lubamba, Mobutu, ma petite soeur, Motema Enrique, na pesi bino mbote Dangoy, bino nyonso, Bolingara Matika Songo bijou afua, mes sœurs, profonde douleur. De ya koyoka vraiment nana douleur vraiment boskizenga nana douleur ya koyoka kozwaki corona maladie wana virus qui en tout cas qui dit te protège te garde aux ala bien oyoka bien na France kuna je te salue aussi na pesibino nyonso vraiment bolinga ngai ngapena linga bino grâce tela omba grâce sans oublier Laetitia Kouya Laetitia Kouya Kasongo Nengezala Kaka, on vous salue. Je dis déjà bonjour à Sankara Dekunta. Ouais, bonjour Matika Songo, Elongaba bébé, Mutakenda Tirki Akoma Poto Tazonga Nae.
En tout cas, j'étais sali. Et puis, où me lipe ma casse, yozo ça sur l'émission, tu vas mais qu'est-ce qui se passe? Banda komaka marié, ça quand on a couple bolo babenin. Ngabagi non connaissant Matika Songo, en tout cas rien à voir. Azamuto lelo, azongela kamsana. En tout cas, merci ozonge musana parce que moni lelo beti. Auto gangela nga kala ming teta na eki na kutena yo ebisinga vraiment tu dois rentrer. Zongela musana. Si parce que omoni lelo tikaki, omoni lelo na ninga mabete yo za muto yo au bande internet. Tongo donc bate belé balandi ba idéologie na bino. On dirait moi bozongi moi mukesima, on dirait botiki, on dirait moi trop qui mariage. En tout cas, yo na epsa kozongela musana. En tout cas, merci ndingo zonge musana yo aza cheyo. Ndingo lobika na début na auto longoli na no ki oncle na neve. Pour moni bate belé pe ba yeba te Matika Songo donc mère na sœur na ngaya Nicole père son âme. Oh Léon a minute donc tant tout le monde a rabat na biso donc to fani na bango to memi bango donc bangolomi donc grâce à Sikaza na Paris je la sali talaraka Agnès na biso donc en tout cas voilà awa qui neve na oncle zate en tout cas to longoli na wa famille na biso donc on a expliqué que famille penza ndo moni a rien à voir malgré que na mariage ndé d'autres fait na yakité Malheureusement pe nazai na koma pe déjà divorcé célibataire. Ah, balango melite côté corona. Bon, il y a nango ka yozelonga ba bébé la ebi il y a nango ka kala mingi te oko rebala lisusu. Donc en tout cas, soyez les bienvenus chez vous quoi. Merci beaucoup, je suis chez moi. Sankara de Kunta Lelo, monde les a frappés. Monde les a frappés, vraiment, on parle partout, monde entier, nation et awa. Tala na debindenge oboyi na okutu tokota olobi toza déjà confinement mais ngana yo sala ni tellement que musala ezo senga biso kaka il faut que zala lelo coronavirus monde entier maladie yango outu api Sankara message na nini ko zala nanu na po seulement na coronavirus après de développer la question de Oui, en tout cas coronavirus message nange ko zala ka to kanga masuna nzambe doto renouveler sous bolingo na nzambe parce que yenda za au-dessus à toute chose. Donc, peu importe maladie, nous tout est accompli. Donc, il y a accompli ça de makamunyo. Solo quoi accompli ça makamunyo, c'est que les gars mutuna foi na yo, na kondima na yo. Tant qu'on a kondima na yo, yango ane ke sala ke ata maladie nini yango balobi batu babika nango te mais pas nzambe okobika nango. Donc en tout cas na pesi vraiment merci sur na pasteur Claude Kabundi wale ça oyo vraiment molimo egida ki eke il faut sambela coronavirus ici là. Assemblée corona na minute déjà toyebi ke nzambe awale sa aussi ça déjà coronavirus et puis apôtre Malombi bazawana basad na nzambe ba frère Patrice ba telemi ba pasteur Mampata ma Sylvie Mampata Mader ba telemi et puis apôtre Paul Dominique ali loba donc ba telemi donc on sentir que comme si ba pasteur ba telema ki nanu telo wa Kabundu ale sa telemi bango nyonso ba telemi ba pasteur bazaika ko réclamer ba dim na bango ba dim comité na MP ça bani pokite zati le pasteur azo lui a prié mais yazo tala dim ouais tant ba ko comprendre que bandimi oyo ba yaka na ba église ba komisano ba kombo ba pesa na ba adresse na ba numéro ba zape na besoin ya bango pe balia na place bino bo senga bango ba da confiner faut ba bino pe bo tindela bango pe ba dona bango ba blog ebele to ba comprendre yango et puis na message nzamba yo pesa ba sana nzamba solo si bango non faut bo telema parce que na minute combat ou za combat spirituel eza combat ya molimo eza diable ayo bunsa bana nzambe donc soki tozaki diba nde ba makambo ba maladi oyo kezwazwa ba batu ya omoni leo na minute en tout cas na kombo ya mfumu gimbangu papa semo gimbangu aza prophète na biso ba noir aza prophète na biso oyo vraiment donc na ndinga d'origine congolais il faut ba comprendre que mfumu gimbangu déjà telemi makambo eza déjà bien en tout cas batu nyonso ba catholique leo na minute oyo po biso pe famille catholique na ndinga ba mère en tout cas catholique peut-être mais si to kepe na ninga ba muzulu venanga Saint-Valois Paris 16e islam ba mizima pe ba telemi donc on sentir que no batunyo so ba Elodie FF na Hambourg bango pe ba telemi na ba prière donc ça vraiment makamoko oyo lelo me ba Enoch Machozi ba Joël Sebise ba telemi na ba prière donc pona nga en tout cas en résumé elo na lobaka que coronavirus c'est un combat spirituel bato bazwango te okisi balobi mela boete soro meli déjà na spiritualité donc makamnyo so kei.
Merci beaucoup à toi, Sankara. Je salue Christian Gollet depuis Belgique. Je te salue là où tu es. Napesi Patrick Mwendo, Manon Mwendo, Bino Nyonso. Place Bozal. Mais Sankara, avant que na deuxième question, Oisa Marambako, na sous question mo yelinga tango loba na réfléchir Nathalie na début déjà la question mon po tout ça la cabo potozon. Na début à vie à Sankara, Zara na besoin que poto. Pas Sankara que poto arrive à Sankara, les sang de Jésus plein à craquer na niveau de dégâts. Komesa Sankara poto lingi suta koma ke azongi na s'installer na kin o sala bongo po nini o lemba to o comprendre que loro na bandolo kana zuna zonga kin te nga na expliquer bato kaka ke ko vieillir na mboka bato eza interdit o comprendre yo kendaka jeune mokomi su koko oyaka da na mboka bato fandaka na mboka bato ozaka na suka pembe te okomi su koko ke susu na maison ouais na maison de retraite ya bato. Donc mindele wana ta ba omona sous noir na kati ya maison de retraite ba komotuna oyo d'origine famille na ya uta wapi mundela salaka erreur parola goudron ou benine. Pour vous dire que Léona Minito ko vieillir na mboka bato c'est interdit. Et puis bato nyoso tokendaka na aller simple. Kozana billard et tout c'est interdit. Donc il faut royeba que na vie aller na retour na kana billet na nga ya aller retour. Bato aller simple nde batikala. Ya on tozo expliquer malgré potikala. Ezana bato babotami kuna sa compte pas parce que bango wana eza pays na bango. Babotami kuna. Mais bato tokendaka tokenaki mukolo totangi te tosali formation te to s'intégrer te na français na mboka bato ti lelo 30 40 on a du mal. Anglais na mboka bato on a du mal. Yo za na Espagne oyebi kolobaka espagnol te. Oza na Suède oyebi kolobaka suédois te. Je salue Josnap Massananga ami de l'école. Donc pour vous dire que tu veux comprendre que lelo mieux vote chez soi qu'ailleurs. Donc moni chez yo za de chez yo moni dans la minute na confinement oyo so otali pena na robi msa mutubwe malukombo mungwa moi pilipi mais ozala moi loso moi fufu biso na africain ba opesa so robela mundele nengwana et wa robela neti ba ngwa braquer wa robela lo muyibi. Donc pour vous dire que batu ya poto oyo bazana poto ngai kana koloba bona yo comprendre moni tant ba discussion bata poto no bata kin so ka muta poto même bino ba journaliste ya lo bananga nini taba africain oyo ngala kana poto. Donc ozaka na poto mais coronavirus ezo bomba partout. Donc cela veut dire que poto ozaka na mabela ya mukilase Congo zapeka na mukilase. Donc faut wela na bokonza likolo yango moni leo na minute to comprendre que coronavirus édiqué batu que lelo vaut mieux pas na bino awa bosala pe makambo betala lelo neti bakonzi o comprendre que to comme na combacage tous les aéroports fermés parce que yom to mesana mutupa si Suisse. Ok boy ba même sous moi nzoto moi bien ta na quelque examen na osana ba mama songi la Congo bololo ba mbala moko ke soki Italie soki Paris soki Canada so États-Unis mais lelo na minute siko na avion zate aéroport bakangi azongi le Congo bololo ko babi Congo bololo zo big sa mutunio solandi siko zongeli Congo bololo. Donc cela veut dire que l'homme noir en tout cas aza boskizenga mais l'homme noir aza moins bête. Cela veut dire que chez yo modo salelo te nzoka chez yo moko na minute ba hôpital ba hôpitaux eza nini yango po basala ba hôpitaux ezo senga nini po ba réflexionner ba centre de santé ba to ozo sentir que ba médecin ba docteur lelo oyo bazo sunga biso na mboko oyo bazana mal payé et puis ba prime na bango ba prime d'encouragement eza président mobulu ba communauté nde ba mandi nde ba doit senga nzoka to yebi que un médecin un docteur aza muto yo mutamayele classe wana de ba doit kimango ya ba tumingo mwaka so accompagner mobula couper côté accompagner mobulu ba bon mécanique to yebi nde to kimango mais lelo na minute batamayela ndengo wana bokanga bango en otage bofuta bango te. Donc été ya biso na bato mbongo Kongo na ba autorité ba comprendre que lelo na minute zo senga to bongisa na ba sheba biso na yebi ke ero na minute coronavirus etei bato nyonso na bato bana ba poto na bato ba partout comprendre que mboka no za mboka na yo tango zimwe loko nde tomona ba Marocains ba Sénégalais ba Maliens ba zonga na seku na ba mboka na bango d'origine ba ke ko sala makambu biso sala makambu te. C'est pour ça na question na ngai yango wana yo po sali ba analyse wana nyonso po na ko question na yo en tout cas tienga ba biloko nyonso yango monique nga Sankara de compte tak visionnaire na mona ke oui poto toye bita poto ezani zwa mukanda na limite ke matika songonde na ebelio un grécomène qualifié okenda mboka moko bo ata Londres so Suisse ozwi mukanda ofandi pe na mboka ngo fwa ku Londres
jaja donc okozonga poto vaut mieux comme international po parti international okozwa coopération mwa awa ya nango awa okokende bosali boye donc yango biso basankana namona eke nga bit na ngai ezalaka nake poto bana babotama na poto nazwa mokanda et puis nazonga kisasa yango leo nazonga kisasa j'habite Congo nde na bona shenga avec 6 travailleurs naza soki pimpi bafongoli porte na poto bakosala yango te nana batravailleur na poto nakoza jamais na et puis ce qui est grave nakuti poza na travailleur non siragère privé donc aza wana ya sokipa na makambo toza na kanga na mobutu aka nango na Guado Alphonse Boula azaka moto azosire mobutu nga peti na nga mpe aza wana ya olongola mwa nini siragère privé bose kadin tetika no sak yaka na boss donc il vraiment azalaka aza privé donc bafutake fin du mois makambo tu non oyo bapeti na biso bacourage nde ozomona asaka bulo oyo akenda nchiki donc ayaka kaka na bavacance na ntango makambo ya bakorona eyaki aye mpo sikoyo aozonga atanga na bandundu donc lelo na minute oyo baparent baza pena te mais lelo petit atanga nchiki aose débrouiller yango moni bana boye nde akokabela bango sikoyo voilà. Merci à toi Sankara, merci merci à toi Sankara, on va en parler maintenant là. Sankara, coronavirus est tapé presque le monde entier et frappé Batou, mais chaque pays, chaque mot qu'a Batou sur baza debout, ba s'élever, ba sali, ba appel de fond, ba sangani, tomoni lelo na Nigeria, ils ont frappé plus nato ou ya Batou ba sali, ba appel de fond. Tout le monde un de ces 4 matins où Ranson pas à Betty appel de fond. Beaucoup d'une étape nini. Basangani, basali lokoto, tout le monde ouera à sali appel de fond. Mais batu kaka oyo wana bazoloba yano ena mbongo. Congolais lingate ko cheloko place à Monique Mushanza. Bon, Congolais lingate mais na rappeler bango na ouera son akaba bis na bilima, akaba bis na vita, akaba bis na imana. O lelo mutu mususu bazu biso na babikabela ba équipe otala ndenge fe bando bule ya na versement na pokwa wera son fondation e bandi lelo te sala ta ba 20 ans donc makambo wera son asalaka na ndimite ke azwaka don ata ya mutu moko boyo azokoma na sima clavier non nano azwata don ya mutu moko azokoma na sima clavier te wera son asalango na ba effort personnel na donc cela veut dire que akenda na ba goma ba femme violée assista bango. Et puis les lois rason de la fouraza na école et bimisa bana baza formé na kati on azwa ba shege azwa les enfants de la rue azwa ba kulu na réinsera ba on na société asala makambo tellement ebelé o le na minute amonaki ke akokaki jamais ko croiser les bras na sens que mboka na biso vraiment eza touché na pandémie oyé lelo o sentir que lelo na minute oyo tout peuple congolais a vraiment besoin ya makambo nyonso donc cela veut dire besoin kolia besoin kisi besoin moral nezala bien besoin ya même ya ba savon ya osokola maboko ba biloko ezebele oyo tozana ngo vraiment besoin yango moni batu tout peuple nyonso ba telemi do so tali ba côté kuno ba docteur muyembe ba telemi omoni côté ba konzamboka ba fachi ba telemi béton omoni côté kuna ba maman Olive Lembe ba telemi omoni côté oyo ba congotisme telemi donc tout le monde alinga mboka na a telemi. Donc cela veut dire oui rason roi d'Afrique tak artiste congolais oyo azana leader d'opinion et puis azar artiste a monique non en tout cas na minute zo senga vraiment que lisapimo esokola elongité zo senga appel de fond oyo to sala ke ndeko na mutaza na mutema ya mawa wako ko pesa apese loko oyo ekoki na niveau na ye so ko pesa exemple $10 $5 même aya pesi carton ba savon apesa ta mungu apesa ta mai et tokozwa yango balobaki tozwa de nature pardon tozwa nature tozwa pe en espèce tozwa tout mais siko na minute lelo mais à part ça na katuma mkewera asengi appel de fond mais a sali lisusu recouvrement oyo azokita sur le terrain azo sensibiliser batu ba kosukola maboko parce que moi-même je vu ça na bandal où ramakita ki ba au marché arrive ça batu faut kosukola maboko faut kopesa mutu boye faut kozala na boye. Si on y a soigné na minute il faut to conscientiser batu expliquer batu que maladie est vraiment réel de faut tout le monde a ça l'attention na niveau donc cela veut dire que zo pona ni na niveau monté zo pona et zo frapper tout le monde il y a un moment où rason droit de la forêt à lancer appel de fond na appel de fond na lancer en tout cas bateau ba assister biso na premier mutaiko cha eza moi c'est colonel Tshisekedi ma Denise Betou en tout cas
je la sali esika zali mutema malamu tanga yoki ka wera son a sali appel de fond ma Denise Betumbala moko ayetalaka beauté naturelle akangi kutu suki vraiment naturel o basi ebele bakoka yango ta ye akoti akamati mbongo apesi ma Denise Betum merci motema colonel Tshisekedi et puis la selle moi si basele monument na kati ya lupango Denise Betu tanga apesi et puis tozaki susu na Roger Niwa kiangana apesaki pe donaye et puis Victor Bosoko apesaki donaye tozape na ba Dr Jeff Njadi le tête à don de Dieu o asali pe donaye ya munene na kati ya fondation Werason moni yemo pas dans la fondation don de Dieu donc et ça li ke oyo bato nanu bapesi pour l'instant bango wana moni mais oyo tikali en tout cas tozape na ba promesse ça là appel de fonds là et ça pour na rokita sur le terrain pour il y a des chégués il y a des phaseurs il y a des bateaux les loso balobi mise en quarantaine des bazolo ba confinement bango ba olala wapi ba kokende wapi ba musu ba bengana bango déjà na bandako tant où razo récolter bambon wana azo sala sensibilisation rozo banana ko vendre bon quelque part to ko visiter chaque maison peut-être na moyennant o yazana ngo ba o bazangi ya kolia achel bango mo loso mo sucre tondeni eza ba étape ebele tozala net sikona tozana na étape nanu ya ba alimentaire tout ça bani to pesa nanu ba biloko kolia ba tout ba o bazana dans les besoins surtout ba personne vraiment ba personne surtout vivant avec handicap tozana nous tozoke nanu vraiment do ba tunyo so wana nyondo to keni nanu ko mona bango en tout cas semaine déjà bon mona ba action ya Werason o to sala sur le terrain et nous so déjà programmé doucement marambo tout donc tozo kita après wana tokotala isusu en tout cas pourquoi pas même sous moins logement par rapport au pays à bateau non sur les senga vraiment baza dans les besoins bana balabala pour balabala ina we bazara na ba centre mob ya tongara atonga bakota baba Congo bato bazala déjà bomoni buntana na kin so epse kende ba Congo am so olingate bo bato ba libande zaka shegete eza na bato musupe libale kufa se retrouva libanda yana bato musupe musale sila se retrouva libanda donc libanda lelo eza na tout le monde bato pe baza shegeka ati donc yango moni Werason de la forêt a croisé les bras te a salina le nécessaire bato nyonso pe oyo neti ba papa Richard Mouyej Mangez Mans talaka lwala ba pamba ba sali appel de feu sali bena 4 millions de dollars na lwala ba tala batamite mamala mon papa Richard Mouyej 4 millions donc on se sentir que na fondation te fondation ya bisote donc wana ezana pour na lwala bakaka donc tozoka exemple que papa Richard Mouyej ta makamba zo sala na lwala ba donc na kin tuebi bato baza baleka na TV balinga mabanga mabibenga ba boss baza ba patron mambo belé batonda sankar bato na baza api te na Congo to na ba patron te na Congo to na bato basomba champagne to na bato basomba champagne na ba boîte donc cela veut dire que nalandaki analyse mo sala qui est pas fifi en tout cas c'était normal moto so mona ngo mabe c'est que vraiment ça mtema bendo lobi ke na Congo ba boss bato basomba champagne expliquez biso pourquoi si ba boss ya bazate na Congo ba boss ezaka ba basomba champagne et puis champagne on peut to timbela donc soit sombi 10 8 ezonga ba romelaka 2 soit sombi 24 ba romela 4 16 ezongi donc toyebi na biso ba je wana nyoso ba yokana kana ba patron ba boîte pour ba flasher ba tout temps yoka 20 yoso yaki mugu pesanga 40 donc eza nango ba je donc tango makambo ego ya épidémie oyo na ninga pandémie oyo yeli biso lelo coronavirus to moni ke na Congo ba patron ba te pona nigérien basali na Nigeria basali babimisi 26 millions l'état te me kaka ba boss na bango basali pene nini appel de faux 26 millions na Congo aso sangisi ba boss na biso ba soit disant ba tutu to koma même pas na 1 million pour muta bimisango azate zaki mtama betoni eza baza na mbongo te bakosa nde biso na minute oyo bato bana ba trafic d'influence donc ta makambo eleka boti kokosa biso bokosa bana basi yo bokosa bango boloba makambo ke na ba boîte pour patron champagne na Congo azalaka te vous comprenez patron so ezaka ya champagne donc désolé ya moni leo na minute oyo zwa imaginer que bato baza wana mona ke patron mazoleka na boulevard amoni ba aveugle amoni pe ba handicapé oyo bato pena donc baza pena bato moko baza na eloko te moleki pe obati pe glace ozoyoka pe miziki nzamba kotuna yo ya omoni coronavirus lo na sepeli nango po ezopona classe moko te ezopona pe bato te ya omoni lo na minute oyo ezopona mingi batambo ezopona mingi pe batambo yango na tuni susu na émission na yo Matika Songo
tango bato balobaka na baautorité omona na badiscours na bango nyonso toza mpo na peuple biso vraiment badepute en tout cas peuple asambwa yango siko nga na makambo épidémie na nde bato bapia mbongo te naye kocomprendre ke bato to bala bato ba mpo na peuple baza mpo na peuple te baza mpo na palais du peuple donc toyoko comprendre que peuple bango donc baza donc taloba toza mpo na peuple te toza mpo na palais du peuple. Donc, on pour parler du peuple. Le peuple a biso te bon makabiso sous respecté. Que ça soit la dernière fois, bozo le kamakam na bino elengako yiba mbongo mboko yo, bolo ba toza pour na peuple. Te boza pour na parler du peuple. Donc yango moni le na minute yo, to tika na ba vanti. Bato bana mbongo, bato bana mitema mawa. To sengite bo pesa ka mbongo na fondation Wera. Non, bo pesa mbongo na ba ONG na ba fondation bino mo pe boko sape ba action boko ke na ba hôpitaux boko ke nde partout ezate bo pesa Wera. Donc cela veut dire que to zape na mitema mawa onde mboko eza mboka pena donc des mois fanda oso kompa donc eza bien te yango moni leo na minute to zolo baké botika biso makele la pamba ba soit disant patron ya patakunya boye la biso tango makambo ekesila non soko aider ta congolais te aider ta bato na famille nao pour moi, on a que patron, mais la famille, la foi. Bah, on a peut-être au côté il y a Georges vraiment, so bengue ou de tigana. Et bosco ba combattant, ba ke. Bon, ba combattant, Léon a minute au baza confiné, hein. On comprend. Otinda ndeni ba western et kangi, ba manigram na poto et kangi, ba agence ne se kangi. Léon a poto, ba on va banda confinement avant. Léon a minute au mutarobi mazate. Ataku to yebi mutu mutarotin de l'ombong mazate. Donc Léon a minute en tout cas, ba combattant sous peut-être so ba li banda ba ko apé sala ba action pas bien mais Léon a minute au baza confiné ba ngomo repé bana batu bo to sa nini ya omoni ke Léon a minute to lo bandi na ningi batu to na Congo à part dans l'état congolais on comprend batu batamité mamalam dans l'exemple le rôle ba Eric Mandala le docteur des ignorants tous les Congolais à kangami na Dubaï azu ba en charge oye ba te belé ba kangama kendaka na mbongo mobo jour hôtel et si la voyager lobby bakangi en aéroport de kutaika na ketch na pantalon sikozo ba bato na nyoso ba film super selfie lo yengeka selfie avia kiti na Dubai selfie asali selfie aligazonga bo frontière kangami yango bikenda ya selfie e kangi ba fi na Dubai e kangi ba tebele donc tala côté mémissé tala côté soukisier yango siko batamité mamalo muloko ba Eric Mandala le docteur des ignorants batelemi batamité mamala muloko la ba Anderson Yimbi bazaona babino en tout cas na minute to senga pena to cha ba dona fondation Wera son Anderson Yimbi che ba Clet Kabe ya Corino bakamati bache ba Enoch Machozi bache ba Papi Machozi et puis ba Mike Kalaba na Lubumbashi donc ezo senga siko na minute to tala nini to tala siko ke comme intérêt to sauver na milimo to bando kontaka atende to kota na Italie nini na Congo nini te avant bando conteste ko salaki batu nini donc bon que no pesa tambongo ata na ba catholique bon que no pesa mbongo ata na ba soki na ba église ezake boyebi ke non baza vraiment sérieux ba okomisa pe ba dona bino bopesi mais so ezaka ke patron mo boye bo fa na mino na Congo que ça soit la dernière fois muto betelanga patron le temps corona ici là non silika makasi. Merci beaucoup Sankara de Kunta tozo continuer. Mais balobi Sankara makambo nyonso elekaka ezalaka volonté pe ezalaka etinda nzambe balobi eza na moto moko alingaka koyoka pasi ya bato te eza na moto moko ye pasi ya bato alata yango lokola ya ye la mère des opprimés maman Olive Lembe Kabila balobi maman Olive Lembe Kabila pe ayaki avisitaki bino maman Olive ayaki wana na fondation Weranson à visiter Kibino, c'est vrai ou faux? Non, maman Olive Lembe na fondation Werason aza muto akopesa parce que aidaka. Mais l'autre sepelaki tango akendaki kopesa tango akendaki kopesa badon, vous comprenez? Tango akendaki kopesa badon na inerbe ya bakisi parce que mboko yo tozaki ndeka na 4 chloraphonicol. 4 chloraphonicol ka auto zali na Congo mobima to na 4 oko pa maman Olive Lemba ye akamati a pesi pena soki 4000 soki 8000 ba médicaments bakisi ozomona ke lelo na minito esali bien makasi donc quelque part elo laksake mutana souci mboka il faut batu nyonso bazala ndengwana oko pa maman Olive aliaka na batu alinga souffrance a peuple te tant on passe ça ya se présenter
tango bato bazolela ye aleli na bato tango bazosepela asepelaka mpe na bato. Oui, yango wana tuka ezolakisa bolingo ya Congo. Pourtant namonaki mère amemi mpe na bapondu na mutu. Ah te non. En tout cas, merci maman. Donc ya koloba kutu mingi ezate mais toyoko comprendre que lelo fo bato bazana ba souci ya mboka ndenge wana. Omoni même leo na minute oyo Rita Bola oyo maman na biso moko apesi pe don na kati ya fondation mais toyebi ke ba fondation Rita Bola au secours. Rita Bola au secours. Rita Bola mwana mabe ye wana akoma mukonzi munene na DGRK lelo na minute oyo apesi pe don na ye na kati ya fondation Werason. Leo na minute oyo toza na ba fondation na ba ONG pe bele po Werason aka na 150 ONG ezana pe na sima na ye. Lelo Werason le roi de la forêt aza leo na minute azotala ke non ndenge ni akobanda à part appel de fonds ndenge ni akobanda koya pe abanda kosunga pe babato ebele azosangana pe na ba Mamelodi Congotisme ONG Congotisme oyo eza wana mpona ba les enfants autistes baza wana toza pe na ba fondation ya mama Denise Nyakero oyo ya la première dame aza wana pe donc leo na minute oyo bato nyonso bakosala don na bango eza mpona Congo tosenga plus ba mama même mama Amida Chati oyo tomonaka akendaki na groupe na mama ye mwa pesi don yango wana nde baaction to wana besoin nango ntango tokosenga bakonza mboka tokoya pena donc atuka yo moko Fachi Beton kota bafere oyo Fachi Beton moko le pacificateur Vital Kamerhe kota bafere oyo donc eza makambo André Kimbuta yango bakota makambo eza likambo ya bakongolais eza likambo ya parti politique te likambo ya tendance politique te ya likambo batutu pena bakota yango même ye moko le rais akota makambo oyo donc ezosenga pena batutu totelema comme seul homme mpona kosungana koedane et puis combattre pandémie oyo eli biso. Voilà, merci à toi Sankara pour combattre pandémie coronavirus au Maramnia ce qui s'est passé. Mais Sankara, appel de fonds et bandit, fallait pour pas bandit, appel de fonds de la forêt à bandit. Mais pourquoi pas, et tant que Congolais, tant que mécène peut manquer à monde de la musique, Sankara, et tant que porte-parole, peu patron, au moment qui était qu'il fallait qu'à sangana ba musicien, so ba sangana ba salaka caisse mokoto tono moko ba sala appel de fonds ya ba relation nyonso ba sana ngo bat ba ka ko chona ibongo ba yibandeni ba sala olie mutu na mutu abenga côté na ye fallait abandaki fabugaza tindi 2000 €, tout ça ba koko sangana te. Bon ko sangana eza ba fondation eza reconnue eza fondation Werason. Fondation Fali Ipupa eza reconnu pour Fali Ipupa sala pe makambo ebele avant makambo oyo Werason asala makambo ebele avant pe makambo oyo tomona Fali akenda ba este tomona Fali akenda ba beni kuna tomona Fali akenda ba kisenso achaba mai tomona donde tomona fondation Werande tomona fondation Fali Ipupa à travers des fondations wana kota Fali Ipupa tomoni ba fabrikas ba ye ba che ba mission msupe ba ozana idée ba kocha misia msupe na ndenge ka musique otala msu bonga na oleka nga pa wera te na oleka pa falite eza mabete okoluka pe fondation ta ya famille na bino opesi ka don essentiel koma po biso to senga na sa famille ekendele oza pe na mutu mwa na fondation okopa so poza na bolingo ko aider congolais te aider ta bata famille na bino yango to répéter le na minute oyo wera ka na fali ba kosilisa ba problème a Congo te okopa so to yena même na Kinshasa pamba toza soki 15 millions ou 12 millions si je ne me trompe pas. Mais là on a minute so che fondation Fali et ko ko zwa Kinshasa te. Fondation Were ko zwa Kinshasa te. Ato sangisi bango mibale ba ko sisa ba problème ki sasa te. Cela veut dire il fallait qu'il fallait à gauche, Were ki na droite. Ba fondation pe belé ba ONG pe belé yango kuté sa kutu pisa ba solution to lo ba ke tango confinement sala mana mboko yo batika ba ONG travailler pour ba ko banda ko kendo ko luka bato porte à porte o baza confiné pour ba pesa bato yo baza dans les besoins ba kama biloko bazwa razwaka omoni lelo Fali Ipupa na kosenga na bato nyonso bango aider Fali Ipupa à travers fondation et bo aider Fali Ipupa à travers fondation na e comme la ba congolais o nyonso pa linga aider Werason bo aider Werason à travers fondation et comme la ba congolais ezali kambuke na suka nango soke sake fondation Fali Ipupa na fondation Werason ba travailler viena petit na ye ba kaka na objectif moko ya kosunga ba kosangana ba kosunga ezakutu problème te awa eza makamba musique te ya makamba polémique te ya makambo pena ya likambo ekweli biso na mboka donc ezosenga ke Fali alobi te ke boya kopesa ka ye Wera alobi te ke boya kopesa ka ye oya moni mutema na eza touché aleka à travers Wera ou à travers Fali asali yango oya moni pe ka koleka à travers ba musicien te
lukata ba église catholique kenda kopesa déjà ve na biso Martin Fayulu ba to sala caisse moko de fonds to pesa na ba catholique kenda kopesa o amoni pa koleka mbala moko na pas docteur Muyembe okembala moko pesi o amoni pa koleka mbala moko bon ba congolais ba lunga kuna famille na biso sangisa famille ebata banani bazana galère pesa déjà likambo siko na minute yango monike biso toza na problème moko te mais qui ça c'est munene Congo pesa munene parce que ba action o fali na wera ba osala esuka kana Kinshasa te et kende partout na Congo ya omoni to senga siko union fait la force ba tunyo soto sangana pona ko sungana. Merci beaucoup à toi, Sankara, Tosangana, Po Tosungana. Merci à tonton Tiamona depuis Londres. Merci à toi. Merci na Bandeko. Nion Sofomo Junior Passa depuis France. Je te salue aussi là où tu es. Bino Nion Sobolinga Matika Songo. On va entamer maintenant là la toute dernière partie de notre mission. On va parler de la musique, on va parler de trucs. Maintenant là, on a parlé de coronavirus. Oh, vraiment, Sankara a bien parlé, a bien dit. Parce que tu es patron, maintenant on est patron de champagne. Patron bassi, matuvi. Cela veut dire que trafic d'influence. Voilà le mot qu'il fallait. Trafic d'influence. Tambo, salamakambo, pour battre mona, pour la visibilité, il y a bateau, il y a PCLNI, les lots et au peuple congolais, azolela. Merci beaucoup Sankara, toujours entamé na biso petit à petit vers la fin. Naturel na moi deux questions na tout le monde décisé moko koki comme ça biso pe moi tina suka. C'est to lobi la sikoyo moi musique na wenge. Na wenge wana na koloba ngo na Sankara ye moko na kati. Question ozala ya liboso. Au permettre de toucher moi ma vie où ils sont sensibles ou peut-être que ça l'eau pas si mais aux obligés à poser la question. Si, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant là, si je peux parler, ma première question est aux ala. Qui est Sankara Dekuta? Un vrai Sankara. Le nom de la famille. Sankara, qui es-tu? Sankara Botami Wapi, Sankara Aza Nani. Ouais, Sankara déjà, vrai comme on a Papicho. Papicho, en tout cas, Botami na famille nombreuse. Oh, lelo né grandi na katsa Bandalungwa, Bandal c'est Paris. Na Botami na veni Balari. Tobotami en tout cas, pas père, Tobotami vraiment tellement belé, pas père Nabiso, toza 47 enfants. Famille comme on a famille Tungi, donc Batunyo so baebi famille Tungi. Na kati Mbanzangungu, bon toza par-ci par-là, toza pena ba poto, toza vraiment belé 47 enfants, toza vraiment partout dans le monde. Mais en tout cas, na ndenge ya mère Nabiso, donc yobi kaka tobotama 3, lelo grand frère azali sousté, donc tout ce qu'elle voit mi balé, tout ce qu'elle voit dewa na libuma mère, tout ce qu'elle mi balé. Donc voilà, sœur azala terre dans la poto, grand frère Pakufaga ute poto. Donc lelo nga Sankara, moi na suka. Sankara de Kunta, père de 3 enfants français, Oyo Baza Sam, Samantha, Monique, Samuel, marié. Bango nyonso babotami nazoya Matika Songo, bango nyonso babotami na botika na maman moko. Donc il faut féliciter tout d'abord. Mouna Mongo que je salue en France, aboteka naye. Mais pour l'instant non abotité mais na zasuko na Bali, à l'India de l'américaine, Oyo siko na minito na tozakotala nanu par rapport que babota na be tsanga ndengwana te sengaki programme parce que ye omoninga zaboye misatu na bota na France siko nazobota na États-Unis ou bien Canada donc nazotala tous les deux pays wana bana ba obima bo eskizanga na bota na Congo te po chakwa bota na Kiboumbu te Matika Songo soko obota wetalio ngala obota wa te donc jamais mbala tosho isanga te. Donc jamais na roba no melana na fandi côté mo web sanga moi na piqué crise monsieur baluki to landa na kalembelembe non là ça jamais bon mon angati donc voilà lelo en tout cas l'India de l'américaine que je salue ma femme légitime oyo bientôt bon mon araka en tout cas to atika la kuna toza te si quoi dans ki sasa nde to sala émission bazana nda kwa fandi po confinement te faut se confiner na mutolinga
oko se confiner na banyamulenge te oko se confiner na babien malaki te faut se confiner na mama on se comprend yango moni preuve ane ke basi ebele babala lelo bakangi mibali na bango confinement tule bamakangu na bambanda bazolela okobengela wapi telefone mwasi ya molelo azotala kuna donc vibre so yambi mula lelo bapele konga engolakisa place sikoyo ke titulaire azalaka titulaire azalaka titulaire bato nyonso bayiba mibali ya bato confinement erevese bino donc oyo mpaka oyebi so na bala te toboyana toaka na baproblème confinement sikoyo koloba nini po so oza na baproblème kende sika oyo yobongisi donc lelo na minute en tout cas Sankara de Kunta na Bali la ligne de américaine donc na lobi kaka ke Sankara de Kunta toza bandibu ya mbanzango do père amundibu oyo aza na mbanzango bébé national bato tu bayebi père grand courageux oyo lelo na minute na ndenga bambanzango do deux fois te makambo tu Sankara asalaka père na biso textuel pour père déjà donc esala baanimation na batv na baradio ebeta bamiziki esala bathéâtre donc ezala mpe na mbongo esala makambo ekoka kosala lelo père na biso bébé national que je sali TKP donc voilà azala mpe na bapharmacie donc ntango aye kokweya pa bandi koteka mpe ambulant donc voilà mais en tout cas mère na biso azali Monique Mankoka tous les bango nyonso bazali donc esali ke bon mère na biso yoyebi kaka déjà père na bango mpe déjà on atra donc touti mpena ya gombe bandal donc bata mbongo déjà à l'époque donc mpona balaki yaki mingi te ke ndako ya na salle de bain okopana bakaro ava chinois ya donc biso deya toyaki nango donc en tout cas yango wana Sankara de Kunta natangi mpe banchiki esali ke lelo nasuki na 5e pédagogie donc en tout cas bana classe na biso baolandanga Gisèle Mpela oyo vena donc moi classe na biso Gisèle Mpela talaka Gisèle Mpela moi classe ba Sankara donc en tout cas voilà donc totangi na bato ebele lelo na tangi na laiki premier primaire nanga epe engoma donc epe dengoma epe engoma na laiki na tangi na 3Z lisusu pona yo longa na laiki tellement na mobulu na buki moi classe na biso minu na longa na 3e na yeko kende 3Z en tout cas na Kasavu bwana école eza kota cimetière bana chik na biso ba otanga ba etala ba yebi premier CO nanga na yeko kende mbala moko institut Salongo de Bandalungwa na sali test d'admission na lisanga na Salongo na tali transport conjoncture na pardon vous me kotanda na ye Salongo père le coup à l'époque na 155% zuité donc matika songo après wana na yeko tâtonner ce qu'on a ndenge fona sala sikoyo section nini na otala pédagogie moko commercial moko omika to tatonaki na mutu to tatona na 3e na yeko ya sikoyo onel après mbala moko sikoyo sika na yeko liasko na yeko yasko la science esika bina tango to bandisi ko tanga bina na ba masala nga ba Gisèle Mpela na la science après ti na ndenge na yo suka pe na 5e pédagogie classe P et katani siko na tanga conjoncture wana tanga conjoncture classe et katani là je sali Zeke Longindo filigrane na Cape Town gouvernement Lewis oyebi makambo yo Zeke Longindo filigrane donc makambo eza na Sankara so bal tuni sikoyo wana to pose ba plat préféré à Sankara mange quoi? Tout ce qui est mwamba ne joue pas. Nga mona blaise les mamas salanga to bara tout ce qui est mwamba ne joue pas. Mais en tout cas nani lo na rolia chaque jour le roi dongo ezate. En tout cas dongo na lia ngo chaque jour nzamba sala. Plat préféré non. Voilà plat préféré na donc dongo donc dongo et puis donc yango na dongo après Thompson surtout ya mwamba tout ce qui est mwamba donc zo lo nyonso mwamba wana déjà dégâts après ba légumes na lingango mingi kala na rape fanatique ntsaki mais ntsaki yo bigaka ata on a kolimba mon ntsaki pe lo mwa melo na lia chaque jour wana dongo ya mwamba dongo tout mais après Thompson alandela bena kota mutu donc soka ozui mutu to bundi mais en tout cas belo na lia kate les ambinzo mbinzo na allergique nango na raso na lie mbinzo même les rois de la forêt raso Sankabo pe mbinzo te po mbinzo so na liango lelo na kobela 1 mois. Donc ils loko na ebité lo ni salanga maintenant tout ce qui est biloko ba biza onguma ngando biloko na lia biloko wana te mais ba biloko na lia vraiment yango na naza vraiment pas cité na lia vraiment biloko moins cher makasi donc voilà. Couleur préférée nanga plus ezara rouge rouge pembe bleu et puis tout ce qui est couleur hein ben nga mingi ko jouer pe na ba couleur donc tout ce qui est multicolore na lingango makasi mais rouge bleu pembe et là couleur vraiment Sankara de Kunta alinga mingi. Commune préférée en tout cas ezate po
excusez ça te pona mona bandal menga en tout cas to pinga 8 milliards de sabords na fana na bandal. Donc pour vous dire que bandal eza commune en tout cas la ebité. Maintenant ça rêve. Nga talaka commune Mobutu afanda, Mobutu adefani ampoule na bandal. Kasavubu afandawa, Lumumba afandawa, Tshisekedi afandawa. Donc eza commune le premier commune belge atongi. Ya moniteur na mona massa nanga le King Fally Ipupa. Ami da France tanga betaka pena tolo na bandala za na raison pour eza commune te ko mbule beti ba mebiso na bourrette te. Donc biso bena mbule beti to tambola makadaminiser. Et puis so landi bien to za bateau to matia sincère na bomwana do escalier banda ko étage to kei. On se comprend donc Matika Songo talaka yo déjà to koli na banda quoi. Ya étage biso to ba immeuble to surtout que liango te to ari dana mo demi immeuble. Donc voilà yo bika ba préféré. Manu Mwendo vraiment donc des fois obini préféré. Avenue préférée na bandal. En tout cas tous en a venu vraiment il y a préférence parce que bandal bon non pour non venir na botami balari parce que balari ça meilleur avenue surtout na songi et totonga la niveau moko Gigi Washington grand pays na nyongo kima donc ozo sentir que donc des fois te yango moni en tout cas toza bato tant to fanda na ba poto même ba Sintia Nguma sika zali je la sali otali ba Solange Tungi ser nanga Solange Tungi na pesi mbote Sintia Nguma na bébé nae na pesi mbote mais yo siko neti na ndenge pe na zongi seloka na Afrique du Sud na Cape Town po kenda Afrique du Sud na Johannesburg po Cape Town ngana lingango ka po na Dada Kanda tellement Dada Kanda kana mbongo ebele na mona bata Afrique du Sud ba na mbongo te mende ni Dada Kanda kana mbongo ndenge nini kaska sereka na mbongo boy donc yango ba biloko na linga mingi Cape Town Cape Town vraiment Cape Town eza kitoko Cape Town eza mboka mundele kota ba gogo liziba ba Nancy Mata plus kota ba Gouve Wamba donc Cape Town tout kanga so tuninga Afrique du Sud na loba mkamba mo Cape Town wana mboka ba Dada Kanda mais Johannesburg esika ba kaska sereka to ka pe Johannesburg ambiance ya makasi. Ah oui, mais fona beta tour en Afrique du Sud. Donc na ndenge pena ya bandal ba venir nyonso eza bien lelo na minute 100 d'écoute na konzo. Avenir ba venir nga Roger Maemba ba fanda, avenir ba yula bols mo grosso, avenir pena ya donc bato pena Tokyo Saka ba mela bikofo. On va chiter na linga sko ba question o dans pojo, eza mo 5 questions, eza katikotaki. Puis une réponse, dans plus question, réponse non, réponse question. Mission préférée. Pardon? Mission préférée, à part Ouera. Mission préférée. Marie Misamou, frère Patrice, Pongolov, Amoko. Mission préférée, en tout cas, sauf que Nathalie, mission préférée, frère Patrice. Frère Patrice, animateur préféré, il y a Talaku, il y a l'orchestre. Animateur préféré, dans Moko, à part Maison Mère. Je me ramène sur notre autre Maison Mère à part. Bill Clinton. Allons déjà la maison mère. En tout cas, Bill Clinton, en tout cas, mission préféré. Voilà, en tout cas, mission préféré dans Bill Clinton. Mais en tout cas, on a un animateur, mais on a un musicien. On a un bête, so tali penza, mission profane. So na en tout cas, na bimoko na okosa. Vous comprenez? So na bimoko na okosa. Il y a une question. Côté que nous frère Patrice, vous avez le droit de répondre. Bisoka moto moko. Tu yebi bazana bango belé. Mais moko kaka. Nana osepelate, Richie Watana ba osepelate. Et puis Masalanga pe sous le King Fally pour pas osepelate. Fabregas Maestro osepelate, Robin osepelate. Totali Nicodème osepelate. Donc surtout quand on a besoin, c'est une question pour un champion. Pion. Ah, question pour un champion. En tout cas, mission profane. Profane en tout cas na linga bato, moni bato na bandi. Sankara de Kunta. Moko kaka. Toleka te moko za bisota moko kaka moko. Eza pasi. Moko kaka. Eza pasi na répondre moko. Faut chela ngata 4. Répondre moko kaka. Déjà bato sotangi, bato pe ozala bango bayibi. Bayibi bato lingaka bayibi bato zo mais moko kaka nan. Soko cha chanda yo, soko cha bébé Souza yo mais ne fils que moko. Moko, non sangsaka kombo moko comme ça ici là.
Faeri Farofirodra. Donc balamoko pa. Fabregas Fali Wata. Faeri Fa Ero. Donc balamo sangsa ba nyonso. Ça va te sauter pour na boy problème soliste préféré soliste mon kolinga mingi pas maison mère. À part maison mère en tout cas Flamme Kapaya. Aza maison mère. On ne pas maison mère. Azala à la maison mère atika musique. En tout cas Popolipo. Merci. Batteur. Yamanzeko. Papa. Yamanze quoi benda. Point Yamanzeko. Des gars. Drummer. Papi Kakol. Ah pardon. Mary Jo. Ok, merci. Tokomi na biso na suka. Mais tout le monde a biloko moko boyle kia. Sankara na lingi osailanga syntheuse. Il y a quelque temps pendant 1 minute. Pour ça, il y a déjà qui est Sankara qui tout. Wenge BCBG 4x4 tout terrain. Vinango bandoza ndengenine. Et puis comment tu t'es retrouvé là-bas na Wenge BCBG 4x4 tout terrain avant Maison Mère? Na se retrouvé de Bandal parce que Wenge tout terrain 4x4 c'est orchestre na biso Bandal. Biso za ba leki ba mission na nyonso. Donc on a eu déjà l'époque vous êtes déjà na ba succès na déjà pour wana vraiment na o cha qui neve. Vous avez vraiment na succès quartier matanga ceux qui osate et puis prise définition oye banda okimisa batata na ba mama na matanga papi to likole kemba et puis aya na prise définition moko ce que blaise élément ba bandi to bandi ka biso to betaka ngongali abimi kota kotelema yendo ki voilà yazo tambola la ba papa bazo déplacer déjà ba kit na la télémité voilà banda panza ba matanga voilà déjà to bando yemba voilà yo tambola kotelema yedo côté Sankara hotelema c'est que tata wana nde mutalie mutaku. Matika songo, on se rappelle maman bébé. En tout cas, pour vous dire que Matika songo azo beta le solo, ezako tout que o mutumo te do c'est mon neveu. Donc il a botami na misu nanga, donc mère na ye, donc sœur nanga, donc c'est mon neveu. Personne ya Nicole. En tout cas, on a les listes sous. Mais en gros, au moins le on a minute on a zolo bagé makamba beta biso ki dana ba siksa ba quartier. Le temps to beta masolo que non mami d'avance fali pour peser mi KTT. Donc massa nanga déjà. Tant au monde ba kadjoso lelo na minute persona makufa ba massa na biso ba ik. En tout cas, et ça la biso mato tala ba. Eza pasika mais en tout cas to bandi ba succès déjà à l'époque massa nanga blaise éléments. Matanga soke kufito yete en tout cas na batama na bakolo matanga bakomono me baza pibo luka bangote. Pour comment to bimi pe na mayo de ben lio yo le ya Matika songo bazala sikola nenga ba mbunda bayanguba en tout cas et inda mabe mais to akida na ba succès donc bref banda les a avenu biso to commune biso to botami wenge bani na miso na biso déranger ba pongi na biso to fanda to kola to yebi ke no yana na somba ki voiture liboso ya ki boye ba telemi na la coste bazana M7 to yewana to kimina ba classe to telemi to talaka bango des orchestres na biso nazana côté na kota te po na botami na wenge nazana wenge donc né grandi na wenge donc voilà yango moni ke lelo en tout cas tant to beta histoire à wenge to lo bana nous tout d'abord vérité eza wenge histoire eza boyebi tant to mona ba mulolo to mona JB na Werason donc Werason na JB mpiana yango moni tant pe wenge kabwana ki en 2 parties on comprend ne kabwana ki te ke o à 9 parties ou à 1000 parties te kabwana na 2 parties on comprend balobi te ke ba bomba la ki te ba bomba zali le roi Blaise Boula c'est un bon chanteur aza bon le roi Balempela ba bon ba manda chante ba bon aussi ba tata mobichi ba bon Afande aussi afande aza bon Alempela aza bon donc ça lelo na minute nana yebi chakulenda te on comprend nana yebi ba Blaise Boula te na yebi ba manda chante te nana yebi ba email alias te on comprend baza bato basali makambo minene mais ba ale makaba wana da guitare ko sakana te bangwa kasi sama bajo Didier Masela 2 fois te fondé on comprend mais histoire eza yangoti histoire eza JB na Wera donc cela veut dire tango epanzani to ke koto to moni Adolphe
JB Piana et pardon Adolphe Marcela Wera baza côté oyo. Sankara tokata biso lisolo na créé que mission moko kombo nango bosolo andule. Bosolo andule to bandaki na Deda Moli to yambalaki abetaki lisolo ya Swede. Ndenge banda ndenge bokechwa yaki ndenge nina yaki donc déjà ozaki na programme na biso ya deuxième numéro ya bosolo ya ndule wenge donc wana na bombi yango pona ngai tokota maramo boye wana to bombi yango eza uniquement ofungola bato misu ndenge yo bandai komata Joël Sebise. voilà ndenge tous en live azo solo là Dans pleine émission yakati. Wap. dans Sankara de Kunta Yohana Tozana est en pleine émission. Torobeta Lisolo, merci à toi Die. Torobeta Lisolo na bandeko nyonso Torobeta Lisolo ya Wenge, Torobeta Lisolo ndenge nini Sankara bandako sauter ba mira moto na moto, ndenge nini Sankara abandaki ko telema ba fara na ba wera wana série wana déjà ba publicité ye na bakin ba publicité na bakin na batalo malamu nazo veye makasi Sankara zaki déjà. Ba publicité on a talo malamu na oveye makasi Sankara zaka déjà wana coin balari plein à craquer. On va finir cette émission pour na lingna zo peta ming te pour na rozo taming na bo solo ya ndole. Joël Sebisa ye muto yo apesi don na fondation Werason. Muto lelo na minito yo Ninarit motema Ninarit. Joël Sebisa to otanga ye déjà yo boraki nga pe na boaki ye. Na zepe chance à remona ye maman Ninarit vandisa motema ya Joël Sebisa. Mariage za na mois d'août to invité yo fo boy invité. Ngamo na tchetja caméra. Ba route Chopi ba protocole bazo au Brésil. En tout cas, voilà, dans des tozabou na minito Enoch Machozi, les qui a papi Machozi, ba on peut battre ba donne à quatre sa fondation. Donc en tout cas, n'engue t'expliquer binoka merci déjà tout d'abord na n'engue oye talaka na mode de confinement, mais au moins les longa na za na 9 mois, na confiné pe ba mboa donc dépenses za plus élevé, eza ya ko matamakasi. En tout cas, pour na ba basi oyo bozwaka mibali ya batu désolé na confinement batu ba se confiner kana basi na bango. Donc de tozo mona kaka Ninarit na Joël Sebise. To moni Nes Makia di dia taba papa na Jonathan, yé pas na mama na bana. Fina nga kenda Nan. Oh, papa na Jonathan. Wana aoya na bandal na balari liboso na bino yo luka temisa ka ni Mercedes. Est-ce que lo moi kala abanda kala lelo na mita mema faimo bima. Kala déjà kutu do yazo ya déjà o luka Sankara. Nes Makia di dia taba yango moni ne papa na Jonathan. To beta siko super banka. Voilà. O bat ba yebarate ba image ça. Que Nes Makia di ara musicien. To beta super banka émission Nes Makia de to tchena ba image matika songo da muta vérité to tchango déjà. En tout cas na kena no Turquie na bato baza confiné na Turquie. Na sabino ka ke bozalaka confiné chez l'objectif boyebi eza to kutana liboso Tour Eiffel. Donc bokanga mitema mboka ba konista mavinga en tout cas talaka bana Turquie na pesi ba salam ope ba viva kuna ba boya ko kende poto na pemno ba salam ba courager et puis ba tout ba na Grèce na pesi bino vraiment ba salam surtout na Samos et puis David Mombele na pesi ba salam David Mombele Kolo Grecoman Gloria Olangi na kati ya Grèce na pesi vraiment ba salam talaka ka une américaine au Congo perdu en Grèce na pesi vraiment ba salam et puis na pesi sous ba salam na Yemoko Rafine Tumba parce que batu ya ba maman ba journaliste belé boké poto moni kala zaki batama boké bakendaki mais lelo to moni pena ba la poupette ba bali na ba Canada zoki nini to moni donc eza pena siko to komi na temps ya batu aba presse bozo kende en tout cas Prince Aline vraiment félicitations na mona ken piana kendaki en tout cas bato na bakete c'est pas grave boko kende kaka yo deux jours na Turquie deux fois te na mona ipe Richie Watanabe azomema pacho RFI confinement na noza mazo meme Turquie ba obi confirmer de continuer ah oboyika pacho kende Confirmez de continuer. ah matika songa boy pacho RFI akende Confirmez vous mais donc voilà Léon a minute to monaki ba Frank Stemai ba ke ba ye donc ils ont vraiment plaisir makasi banana boduga ba te belé donc en tout cas ils ont plaisir mais tout repeso bo bandoke bo même ba cameraman pour cameraman bodo futa ba ka 100 on dirait bango salaire na bango bouja te cameraman après saline la ka 100 donc bo bouja tata 110 ça fait 100 kaka en tout cas ba cameraman na côté la bino mikolo po na lembi et puis
Et puis si on a minute oyo bato bana ba site bato futa ba travers na bango bien te ba elinga déjà ba sango déjà ngai pe na kozwa micro na retourna ba patron ba site de zo baluka na ça les missions na retourna ba patron ba site pourquoi bato futa bien te matika songo futa ka bien te nengeni to yeba te ngala futa ka bien to bengi pe mutu no to ke tina ndako na bango to yeba pe ba mode de vie bato ba internet ba vivara nengeni po bino be boluka oyeba ya bato biso be to oyeba bino yebelado donc en tout cas na okena ba mbote na ke États-Unis sika na pesi na benga motema dadi bimba confinement na bana en tout cas presse ya Preston Presley na pesi vraiment ba salam na États-Unis jelingangu ya Karine Ngangu jelingangu a pesi don na fondation Werason et puis dadi kitoko ya Sandra kitoko na bosanité fondation Pichumbongo pesi badon wana na kati États-Unis na yeli suna moni Serge Baka NBA donc talaka kama vuzi na yebika kopesa badon et puis soto yeli sous to moni mbala moko grâce qui tantu ma Sylvie Mampata mama pasteur mama na exaucé mama na Gladio azana ONG Mampata et sala ba école kala mingi tepe ke pesa ba don ngo ya makasi et puis wana na longo États-Unis na kiti mbala moko mbangu olo mbangu na Canada ska na moni Jonas Mbese na Canada et puis sans oublier Arla ba Diama Patrio et puis Guy Bajolour na longo mbangu na Canada na zui vol mbala moko na ye mboka ya Suisse sika ba Robin Tsusa bazali ba Popi Sesungu na kati ya Switzerland et puis na kembala moko Londres mboka ya Rennes talaka Rennes benga na téléphone na pesi mbala moko Tonton Tsusa ba salam na ye na kati ya Londres ba tonton Tiamuna tonton Tiamuna na pesi ba salam et puis sans oublier Monique Kinke na Magister toujours confinement et puis na yeli susu na moni Marco Zefondo e kangiye na kati ya kisasa en tout cas na pesi Marco Zefondo ba salam esika na zongi France na moni mbala moko Guy Malela le prince de la ville confinement toujours na Soraya Mapendo airbag papa Natalia Malamine et puis na yembala mona moni golf kizola dégâts matériels en tout cas ba bonne guérison na yo na bosanité yaja matundu ba bonne guérison na yo sans oublier na yeli su na moni Alain Mwela Frida Nkamba Michel je te salue na moni Manu Mwendo Massa na ngai en tout cas bongi déjà na vie na moni ba Cynthia Nguma bana na biso balaki na pesi bango vraiment ba salam ebele mingi et puis so maître base azalaka maître base na pesi mbote makasi maître base mwana bandala solo et puis na yembala moko na kati ya Paris na moni Chikito bangu c'est Olivier Belesi balobi deux fois te Olivier Belesi na pesi vraiment ba salam et puis Youssouf Mulumbu fondation Youssouf Mulumbu to pesi ba salam Jires Kembo to pesi vraiment ba salam en tout cas to zongi Belgique to moni Jomo Dango ki Kaspei et puis to boki nouveau marié Joël Sebise Joël Sebise yona kutoke do yende Joël Sebise nouveau marié en tout cas Joël Sebise po achacho côté Bois Noir azui susu Ninarit Soko Fapon ya mama Ninarit mama non mona moi ça boité mbeburo son des jambons boko tchako na lipa déjeuner luro kangoka Ninarit voilà donc en tout cas na kena bambote na yembala moko na kati ya ba patron na moni susu Nes Makiadi dia taba papa na Jonathan na pesi vraiment ba salam na Nes Makiadi et puis na yeli susu na kembala mona moni tete ndai maboko banque na moni mbala moko yemoko soki na bosanité Eric Mandala le docteur des ignorants merci na bato sali na badona kata Dubai et puis Elodie Efefe na Hamburg matika songo pardon ba patron bali et puis Gradi Kiala Elodie Efefe na Hamburg ya yongo na pesi ma ba salam et puis na pesi Gradi Kiala bon so ina ye en tout cas parce que prière to go sanate prière ego zangate wana ko tu vraiment prière oui aussi ça na prière en tout cas voilà quoi na ye vraiment mbala moko amosi mbayoli sonzambe Kletskabe ya Corino amosi mbayoli sonzambe Kletskabe ya Corino Anderson yimbi motomoko bien na Kiangola Adolphe Mutebachi la mwina na moni grevi futila matita liebo singa mfumbo azolo mbwa shiki bazola to kangi musu to sambela Gogo Liziba na Cape Town dada kanda na pesi mapapa wera mbote seigneur na pesi ba pantalon ya Rit Nina motema ya Joël Sebise na pesi ba muskapene mbote na pesi ba body na yembote seigneur na ba rouge à lèvres seigneur oh seigneur wezalaka Joël Sebise kati pongia tali Nina Rit apike crise seigneur na pesi enoki machozi mbote na Lubumbashi sika kangami na muto mbongo papi machozi bazolia agogo pomme de terre au kimi Juste musanganya na kati ya Goma na pesi basalamu tokangi misu pona batu bazubo kono ya corona nzamba kosala zala na kondima oyo nyoso baki ben fidèle coronavirus ezongi sibino ba fidèle amen oyo nyoso balaki na basi ebele bazongi na basi moko amen
miyibi nyonso ya mibali ya bato ya mabala na pameli bino botika basi ya bato bafanda calme ata korone sili komburi Yesu mobali na ete lelo mikolo oyo tosengi moto ya Nzambe epela lokola mikate botya maboko ba patron nyonso ya Kongo elemba ta kolemba po bakabaka te Seigneur habishkarata mikonza mboko oyo tango balobaka toza pona peuple te tomoni ke bozande pona palais du peuple boza pona peuple te Seigneur nani apesi badon bozopesa te fondation wera merci fondation Fally Ipupa merci na oyo nyonso bozosala na pesi ma femme légitime à Lydia de l'américaine bambote et puis na yeko saluer ba kaleso ya wera ya pembe Seigneur ato tiango na tia masube comme na mili qui on dirait couverture d'Europe. Merci, là c'était Sankara Dekunta. On salue Sankara Dekunta, merci d'être là. Ah ouais, na émission, possible opportunité. Sous après tant d'années, ngana oncle nangai, tout ça l'émission. Aujourd'hui, on a travaillé avec lui. En tout cas, merci à toi, Dieu merci, merci Sami Manzomi, merci na bandeko nyonso balinga rabiso puis ba sepera na biso. Merci à toi Gogo Liziba Montepela. Gogo Liziba Montepela na Cape Town. Aïe, takos. Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Comment tu sais? Aïe.